que makambo libala babongisa ngo na TVT surtout na mwasi na Peniel ma chérie Peniel oza mwasi obiso bala nazo bandela koloba ngo mingi s'il te plaît les enfants sont dedans pardon na yebisika na opesa le conseil te j'ai pas ton numéro je pouvais t'appeler ce que vous passez un numéro na yo ngala opesa numéro na nga yao si tu as le message appelle-moi je vais t'appeler on va causer avec toi ce n'est pas le lieu ce n'est pas un endroit propice pour nous régler les problèmes de ma famille s'il vous plaît ton mari ou bien ton ancien mari selon toi c'est un pasteur c'est un homme de Dieu ce n'est pas normal c'est pas bien. Voilà, bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission. Encore une fois, votre humble serviteur, Sassata le T20, toujours dans Anouska TV. Merci encore une fois à vous abonner à News. Merci de la fidélité, confiance au Bozo Sabiso. Merci à les boss Maradona à Missi, Montema à Anouska à Missi. Merci à tous ceux qui nous soutiennent d'ici d'ailleurs, partout dans le monde entier, à commencer par celui qu'on appelle la rescase des classes mondiales et mondialistes, Père Bapeti, à Pambezate. Un grand merci encore à celui qu'on appelle Bertus Souvebel Junior Vienanga, Kassiboni, MC partenaire privé, Maman Carole la Baronne, Motema, colonel et Pierrot Mukanda, il n'y a pas Mbezate. Tant charmé fidèle Internet, comme d'habitude, nous allons toujours invité à accompagner durant toute l'émission. De l'opéra na Mbelibino, Moko ya moi en Nzambe, chante de l'Éternel, opéra Torsoane, Masolo et Tali Penza, Mambo et Bélé, et surtout par rapport à la situation sur le Canada Sambo en Abisso, par rapport au pays à Moussala Naye, et ton mec un peu au Langoisa Japembe Nanga. Bonjour frère José Nzita. Bonjour, ça et bonjour à tous les internautes. Bonjour biso Nzambe apambola bino. Tongo etani et grâce à Nzambe le konabiso. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Frère José, bonne santé. J'aimerais bien quand même opérer mon message mon abana Nzambe besoin de partout avant to kota pena muzindo ya maso na biso mukula lelo. D'abord sentez-vous bien, le message pour tous les enfants de Dieu qui croyaient. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelle que soit la position aux hommes, les autres ça bien. Mais le bien là, ce sont des réalités. La vérité, c'est Dieu qui les cache. Tout c'est d'été. Pour être temps, nous monde là, nous simbaté. Et nous avons à ça la temps. Pour banger le côté quelque chose en a poto to wapi. Vous allez dans le document, nous simbaté. Tu as un problème, nous simbana noté. Je te dirai au nom de Jésus, ne te désespère pas. Christ est vivant, il est capable de faire des capable de faire. Donc crois en Jésus et tu ne seras pas déçu. En tout cas, merci beaucoup frère José. Merci Penabino Batobozon Ndabiso de partout dans le monde entier. Frère José, boni ba sango ya concert betaki na béni les visionnaires. Les gars comment ba Nzembe, je pense que vous allez vraiment satisfait parce que ba manka ki pendant longtemps. Yondo ya kité salaki bato bazalaki wana baza ba image kala mingi to mona ba boka ngona ba internet donc concert les gars qui à merveille bato nous soit utaki na concert ba lobby c'était très bien. Très bien. Ngai moko na beti concert ngona bien bien. Nga mona sepelaki. Donc so nga na sepelaki c'est que ba bayaki ba sepelaki plus koleka. Voilà concert les gars tellement bien donc tout va bien. Voilà, tout va bien concert les gars bien. Mais bah manka qui peut moi Mikolo Belé est-ce que devant spectacle frère José est-ce que vous êtes toujours en forme et tout ça na super non manqué pour tout na sko bango pour tout na bango bazalaki sur place ba yebini na ndenge ni salamaki ndenge ni elekaki ba onde bakoye ba loro bakoye bisayo po ngana komi lobela te mais ngana yebiki na pesaki na maximum o yangai c'était ngana préparer qui concert en tout cas na beti concert na ndenge na préparer qui c'était Obi Kendaki to à 19h mais sentiment même sorti 22h. Donc kanisa bato babo kende TV 19h to ti 22h. Vous savez conseil ba tinga na kita na podium na tiki bato. Bato babo kende. Na mena kimi bango na podium donc ça yaki na posa penda ya kobina. On s'inspire en nini ndesi banze mon nom misusu moyi telemi on a pena non linga pe quand même avoir aux gens sabiso ou soit au répondre à biso au sélection dans a capella ya moyi telemi pour ça la plaisir na bande besoin sur de partout ponangai moyi telemi pona Congo moyi telemi lokola Josué bandeko atelemi saki moyi titango bitumba na ngai ekosila
wana nde moi na ngai ekotambola. Donc inspiration ezalaka d'abord il faut kotanga Biblia mingi. Biblia nde ezali source d'inspiration na biso, yango nde absolu oyo tobengi la parole. Bao nyonso batangaka Biblia, je ne pense pas que baozana ba pépin ya koyembela Nzambe, parce que plus tu lis la Bible, plus ozo découvrir la réalité na ba bomba mebele. Et deuxièmement, il faut être sous le pied d'un homme de Dieu qui te parle de Jésus. Parce que l'inspiration, le pasteur nous inspire beaucoup. Nga azara mso na vandika bonazo koma. Na yo kindenge mususu tana ya nda kuna vandi na bandiko yo kotanga omona mbala moko mate ya pasteur mais ebimisi linga su mo makamo boy. Donc il faut to lingara église. Basali na Nzambe ba chantre, nous devons rester dans l'église pour na quatre églises netoko bénéficier na ba rema et Nzambe. Et surtout basali na Nzambe baza capable de pesa biso biloko kitoko au moment opportun. C'est important, mais dans le système on peut comment organiser na katsamboka na biso mingi basali bon toute façon le ba bande kopé ba yimba le quoi yo mingi pe ba comment ba pasteur, est-ce que ça vraiment bénéfique na musalango? Non mais comme musicien comme pasteur c'est pas un péché, les ali soumoté ya malamu eza obengama. Obengama parce que dans Ephésiens 4 la Bible zobisangai boye que c'est Dieu qui emmène les captifs et fait les dons à l'église. L'église, pasteur, ce sont les dons que Dieu nous a donnés. Mais un colonde mutaponaka a préparé kabatu. Alors ceux qui oyoka kinzambe a ibisio qui sala banda koteya. Non mais c'est pas un péché. Ma bende ceux qui oyoka kanzambe te. Osali yango malgré yo. Ah là tu auras des comptes. Yo moko yebindengo kolobe pas nzambe parce que quand déjà kolo abengi yo te omi improviser yo moko. Voilà. Par résultat, au cause de mbongo, au cause de nyonso, on remarque que ba blocage ozala. Ozanga ba révélation, ozanga loko opia ba na Nzambe parce que Dieu ne t'a pas amené captif. Il ne t'a pas donné un message. Il n'a pas investi en toi la parole. Yango la kisaka mutabenga mité azara na maloba loba te a clochara nyonso. Il est esclave des internet. Esclave ya koyoka ba pasteur musuko kanga ba message ko complicaka esclave ba recherche donc oza eloroté ça veut dire au vendela ka internet oyoka ba biligram banani almamater na bango yozozwa. Je ne dis pas que tout le monde okoko yoka pe motei mususu o s'inspirer na ye c'est bien mais soki oza na eloko Nzambe oyoki motei mususu Nzamba ko betelo eloko ngondenge mususu ça veut dire oyoki e mais nkolo apesio fo yoyoki na forme mususu Nzamba bémission na forme parce que tu as l'esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider. Il y a comme un message dans une forme. Mais si on est l'oroté, tu vas rapporter tout ce que Oyoki Wanamoni ou rapportant on a ban Nzambe. Alors c'est pas bon. Que pensez-vous par rapport à Bandéropé Oyayo, Bozana Bom, Bosana Bom, Sanamo, comme peut pasteur? Non, il y a un peu quand même tout bête pénal sur la banque, mais quand même, mais qu'on peut expliquer parce que Yopé aux Arabes 4 na bango. Nande Oyo Mona, nous avons appelé Bandé Compé, Bagoma au TAP, au Pébayemba, Bengamipe. Non, mais Bazala Malobanzam, Bazotea. Nga promenanga Koza Malobanzam Bété, parce que le diable connaît la parole de Dieu. Satan a eu Malobanzam, mais ma catch que les cabisso. Moi, tu as dit que tu bon la mapa. Ouais, bien qu'il soit en capacité de bon la mapa, banga comme mapa. Mais il est encore écrit. Problème la biso bana Nzambe des photos dans ma casse il est encore écrit parce qu'il est écrit et quoi. Mais il est encore écrit ils allaient aux contredire Maloba Satan. Voilà. Donc là on a vu ça bana Nzambe que tout le monde peut prêcher. Mais tout le monde n'est pas appelé à être un serviteur de Dieu. Nga siko na ba ono so bazo te ya ba pasteur ba ninga na ba musicien na yebite na nyo Nzamba bengi parce que na za George te ya retester. Kotala bo bazo te ya bien oh. Ba ote ya bien. Kotala ba ote ya bien po ba serviteur dia mabe ba te ya pe bien. Donc nga zo condamner bango te. Souci na nga ezali conscience ya moko na moko nde koyeba. J'ai été appelé ou pas. Voilà. En tout cas, si on a il faut informer Bino. Attends, il faut y Tenga yebite ngana zoro ba oyangai. Mukolonkola obenga ngana ibanotea. Loko question uti pa na yo.
pour na boya retourner nga deux fois il faut nzamba convaincre dans ndako na bino ke na bengi nzita pourtant ngoya ou ba keno na otuno question te menga mo na confirmer ke nkola abengi wana eza sous question te pour nzambe voye bisa yo ayebisi pe bandeko na yo pour yeba ke na bengami voilà. José au ipsi pena ba na nzambe fo batala ka surtout ba o ba bingami vraiment tous ay pena na moment ba confinement oyo wapi bandeko bazana ba katsa banda ko ba pasteur banda c'était na système yo comment qui ali mais par après ba déconfiné ba église zone normale et là on y ko puisque moi pe moi bandeko pe belim so bazolo ba kopa ba pasteur ezongi et tout mutu na mutazo interpréter na ndenge na ye s'il faut message royib ça ba na nzambe et par rapport à l'église des unis surtout pas pasteur puisque ça va pasteur pe belé bazo moi ko bunga pesa trop ya ngo peso bunga ça peut ba nzambe belé au cours bandetini ko be ngo cop ba na raison hein na ba na raison pour eza pena eza non na lobi na contre na te ko be ngo cop ba na raison parce que Christ na Bible lobi tant bazo tuna ye abime vous êtes où ba maman na ba loka bino j'ai m'occuper des affaires de mon père. Les affaires, comme il y a un couple, bah affaire. Donc, mon ça ensemble, ça va affaire. Les affaires, il y a un zambe na mutu. Ça veut dire, biso to bête la yesu cop pour avoir moi si abala. C'est affaire. Moi si yesu abala les églises. Ce qu'on limbi sangati. Tout n'a pas quoi t'as n'amute pour la moni ben intention. Un gars zo bête à l'école solo. Pour affaire, et ça, aux autres ça la donna. Ça veut dire, Christ est venu à sauver biso. Alors, nous sommes sauvés pour sauver. Ça veut dire que nous sommes obligés à aller vers Jésus. Alors, ça va faire. Il y a un monde qui a dit que vous me servirez, moi l'Éternel, je vous bénirai. Vous me servirez, je vous bénirai. C'est un travail. Tout ça, la rapport à Jésus, nous avons pambola rabiso. Et ça va affaire. Et ça cop. Cop tout ça. Et ça business na Jésus. Tout ça, business. C'est vraiment par rapport à mon qualité na olobela. Par rapport à Yamakamwanza, mais non, c'est une business. Jésus, ça li kolo. Le business, c'est ça anglais. Kasi yango babenga affaire na français. Affaire, business. Business ezali affaire mais en anglais. Et ça ba affaire. Donc nous faisons les affaires avec le Seigneur. Apesi biso tâche. Ngana oyemba. Bato ba bongo limité ma bakelo la. Ngande na zanzela alekeliti. Kasi yokati. Alobi l'ouvrier mérite son salaire. Quand je suis ouvrier avec le Seigneur, donc je mérite le salaire. Salaire nangai ezali ba offrande ba pesa na église ba dimo ba na nzamba ko pambola ngai nde salaire nanga ngwana na ba don musu ba ko pesa voilà alors bande ko batika ko lo bango na ndenga mabe ke kopa ba pasteur ezongi lelo yo na kata mboka na biso ba bar tango efungami na lobi kopa efungami ke na lobi tango ba bar efungama ke na lobi ke ba kopa ba tezongi ka église bongo bar na biso na bango pe na kopa wapi véritable kopa ya bango lelo ba déconfiné ki bar liboso na biso poani non po ba député na banani yo bazana ba bar yo sa te o bana babuti yo kangai yoka ba député on ozomona ti bavandaki na kati ba bakeno ba bar efonga maliboso eza po mpiake yaki moni ba bar ya koteka lisute ba boîte na bango za kokotsa su batu te botel na bango batu baza oya su mingi te il fallait afungola avant po bango mbongo bandosa nini ekota. Et n'oublie pas na kati na mboka na biso ténèbres ezarape makasi. Eza bato belé bava na kati ya monde ya formation na monde ya ténèbres. Ozomona. Alors bako sepela te église ezonga avant pour force ya église et combataka force na bango. Ozomona. Donc église est comme le kola ennemi na bango. Ya mo bazo benga ngo cop. Pour bazo linga plus ba décourager bato. Or la Bible dit l'église de Dieu ne seront jamais submergées. Ozomona. Rien ne prévendront contre l'église de Dieu. Mouta aussi l'église nzambe azate. Donc quand tu telemi to bandi côté ya, on remarquer na kat za pembeni. Taba au nom de Jésus moto koti kuna moya invoquer bien ezate. Kasi ba invoquer bien na 5 mois autres. Ba sali ba faire ba koti ba loge na bango ba kendaka ba boîte biso bien que tozalaki na kat église na confinement mais ba loge kanga marate ba loge zaki ofungwa mate. Ba tono so bazokenda ba loge. Voilà, donc pour eux, ça va ok, mutuno ça a intérêt, intérêt ça na casse na magambo. Le temps muta bien église cop, ayi pourquoi bien en cop. Ayi bibongo nga ça le décourager bato ba kende église te pour y a fonctionner malamu. Mais église ici ayi bandeko. Bwana chouatin, église est bandi. Pourquoi to bandi moto et pela. To pelisango nga na ondi manabisio, je suis un vrai homme de Dieu, un serviteur. To bonde laka. Kwa ko meka tuna bakisi na mboko mingi ozinda. Pour l'église, il faut être tellement et combattre les antivaleurs à Kiswana.
deuxième république eza ote la deuxième république tomela ba makila ya bato ote awa te awa eza république ya Yesu oyo ngai na président de la république tozaki na stade topesi mboka na maboko ya Nzamba kamba tolobi Nzambe kamba mboka oyo zala roi ya mboka oyo le Seigneur Christ est roi de ce pays kisi ekokweya soki omeka kozwa ba kibokonzi na kisi okokweya parce que Jésus règne dans ce pays. Dans ce pays, je pense que ça lui plaisant à Bertus Souvebel, je n'en boni MC partenaire privé. Madame Belinda Liliti, aux autres abisso, en tout cas, merci Nayo. Ambassadeur qui j'avais coupé la France est déjà contrôlé par Yomoro. Frère José, au moni, au Yembaginzi Momoro, titre nango et Megepa Okimanga, au Yembelagimbo Kola, titre Congo Nouveau. En tout cas, ça lui plaisant à Bananzambe de partout. Frère José, bah église eza ebele na kati ya mboka na biso. So otalata na veni moko mona 3-4 églises, s'il faut tout le puis pasteur ebele. Mais situation ya mboka vraiment ozomona ezokende bien te. Et surtout na moment où crise eza makasi, bien que tout chose na moment où ya pandémie. Mais ozomo dollar eza likolo, qu'est-ce qui fait juste est-ce que le sambo ya ba pasteur ezokoma te to bazo sambela vraiment na ndenge elonga banité ndenge ni. Temende ko foye bango moment où toza eza moment où eza moment ya turbulence, ya moment à traverser. Au 8 ans bana Israël ba au sa mer rouge, c'était vraiment la turbulence. Il y a un moment de turbulence ya makasi ya kosakana te parce que bazako traverser à sec. Nan ba katsa mai kabwana te. Ba obanga tamso ekozonga. Ba otuta na mabanga na se parce que bazako katsa na sa mai. Tonge kokoya mwana kokoya na kidiba eza ba moment na obengo ba moment ya traverser le moment de turbulence bato ba juger mboka na biso moment ote soko juger mboka na biso moment oyo o sala lecture mabe mais ngana oye biso yebaka Yesu atikala ko échouer te lokola Yesu si atie makolo na mboka oyo ekotikala kokoya lisute et muta koluka ba problème na mboka oyo akuta na Nzambe oyo si azu possession ya mboka oyebi pa Nzambe zala nini déclare seulement. Lui prend acte. Le colato lobaki déjà. Non, non. Moi, je connais Dieu. Assez à qui acte à ma camoufle, mais c'est dans stade. Ndimanga na oyebisayo. Il n'y aura plus d'aventure dans Mboko. Bah aussi là. Pour déjà dans Okende, tala yo moko. Ce qu'on va te que va passer non, non. La prière va. Et puis ma kamboé salama. Dans la zone, ils sont pesant kaka Mboka, pesant dans la zone, ça va ndeko la prophète. Mais bon pesant à temps. Qui vivra verra. Tous aura ta 2 ans sous. Bon mon Mboko ndengeza. Oui, mais mouton kolo aleki na nzela na ye poto ye ba Nzambe za mokonza Congo c'est qui? C'est lui. Natanga ba Mobutu wana ba présenter biso Nzambe te. Jamais. Même ata natanga Kabila kaka wa utoleka. Aleka na stade te moko atelemi alobi ke tokendo sambela na sala ngote. Bandanga na komi José Mbala liboso. Ko sangisa ba pasteur azalaka te ye moko. Pe ba mbola pe betaka isibaka te. Ya. Koloba bosanga na bosambela na tokende ngamo na sambela eki isa différent. Kokende yo moko kotelema makoloba Seigneur, je viens avec mon peuple te présenter le Congo. Na koloba ke bokendo sambela ngana za koto botango yo sambela soki na avai na ya oli aomela ne oli ne fufu na ye. Yo ibindeni. Faut ko kanga na bato, ko sa na bato. Moi je le condamne pas, ce n'est pas sa vie, ezalaki vision na été. Nazo condamner été, azalaki na vision ngote. Et loko il faut la vision na yo po salango. Donc dans sa vision, il n'avait pas ça. Bako pese vision mais loko ezaki kat na yete e kobima lokola ka ya fatite ya fatite yende mususu na yete soso comprendre ngai ya fatite ndenge zana e kamusi na biso ba chrétien ça dit banda na nga na Congo na mona te mokonzi mboka na nga ba notanga verset biblique boye na kata stade namte kasi loko ngele lisanga mingi yangwana yo sala nga pena oui bon so zaki na stade mukwano ngo ka batu baganga ba pasteur bazolela batu bazokumisa Nzambe mbali boso na mboka na biso to mona pasteur président opesa verset biblique peso ba Nzambe limbisa biso mbali boso na éviter bande ko bazo bani tolo bango te po to banga nani oh c'est quoi ça ngande na za bonga zo mona ngala lewa mbali banda la komi José Nzita na mona eloko boité c'est qu'on a lo baté po na yebite po botali botenga koto na mnoko te na oloba o na mona et je suis clair je ne m'acharne contre personne na oloba po na mboka na ngai. Je bénis Dieu pour mon pays aujourd'hui. Mboka nangai yeso atie makolo na mboka nangai. Je le confirme que Christ est là. So yo zone di matin, moi je confirme que Congo oyo entre mains de Jésus.
Ngana on dimango. Et Jésus ne choue jamais. Yango moni sini ya koya ya nzambe na mboka na biso. Justice est ennemie. Moni justice oyo ekobangisa tout le monde. Bato bako sutuka na justice oyo. Dieu est entré par la justice. Crois-moi na zoebisa yo que makolo ya Yesu soki komi esika baye bakango na justice parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Injustice ezala ya nzambe te. Est-ce que nous moni bazo yiba biloko bato, bazo torturer bato. Satan nzamba lingaka bongo te. Ça c'est le diable. Mais là où la justice règne, ah non, banda komone longi ya nzambe parce que Dieu aime la justice équitable. Alingaka muto a bénéficier na oyaye. Voilà. Bon, quand la justice est là, on dira qui est là. C'est Christ. On l'appelle le Dieu de justice. Voilà. Donc, là, on a dit Sabino Bandeko, bazo douter na nous. Bon, douter na bino. Mais moi, je vois déjà un Congo nouveau. Il y a on a yembito comme il a traversé pour un Congo nouveau. Plus jamais l'impunité et les antivaleurs. Que la justice fasse son travail. Frère José, nous avons fait financement parce que moment où basé na bambongo te, yo salinzi mo clip kitoko et to moni pour dédier mo konsambo kana kati, est-ce que c'est capable na kosala e plaisir to pona ko lukaka bande ko ba oyebate hein. Ko pesa mutu honneur eza ko sala culte de personnalité te. Ba pasteur ti ba kota na église to pesa bango honneur. Eza culte de personnalité te. Botele mabasal na nzamba okota. Oui, la Bible dit qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Botele ma président yé. Totele mara pourquoi? Le chef de l'État entre. Aux la chrétien, aux la hôtel ma poto yamba. Honneur, c'est seulement l'honneur. C'est seulement l'honneur que n'a pas si. Nga n'a pas mboli le kola musala nzambe. Je suis un serviteur de Dieu. Bien que tu peux contester. Mais nga na musala nzambe. La lobby que Dieu bénisse mon président. Nzamba pambola mokonzi mboka na ngai Fachi Béton. Nzamba pambola mokonzi mboka na ngai. J'ai béni mon président. Na ebité pour tout ce qu'il a fait à travers lui to zongi na relation à Israël. À travers lui to bondel na mboka oyo. À travers lui to sengi nzambe pardon pour na biloko nyonso to sala. Nzamba yokeli biso mawa. La lobi quand il pardonne le pays, il guérit aussi le pays. Nanzela na yende to moni loboko nzambe awa na mboka oyo. Parce que ba pasteur to bondela. Mais soki mboka iloka magina tata, faut ka tata mutaye ko longola malédiction wana. Donc tata mobutu aloka ka mboka. Tata Tshisekedi aye a bénir mboka. Et na biloko mi balé kaka. Batu mingi bazo condamner nga pourquoi na tant cas de président. C'est parce que ba discours na bangonde est impressionné ngai. Moko discours na ezalaki ya malheur. Moko na discours à bonheur. Na lobi yango kaka mibale wana sili. Bamsu na tangi na nga bango te po na yoka ki discours moko te. Voilà. Donc ba condamner ngai te parce que je parle en tant qu'un fils de ce pays et puis Moussa Nanzambe. Naza vraiment na mutema mabe na mutute na zo ebisa bino akomba Yesu de Seigneur me voit. Je ne parle pas mal de quelqu'un. Na sala lison na mutu moko te. J'ai chanté pour mon pays. Oyebi ki sa personnalité zali ko adorer mutu. Au monde où zali yonde mutoleki makasi soki yote memboka na biso tambolite talande ngoza boye oza mutuki yo mulai tala makolo na yo wala okomi ko adorer mutu oza nguya yo oleki bango wana ozokomo kumisa minga tikolo babongo te na lobi que Dieu bénisse mon président Fachi Béton kombo na ye nde yango wana batundele ko sala bango pasi nde pona tangi kombo Fachi Béton te ata zalaki anisie muzumbu nga tanga kaka ata zalaki soki nani maman Marlène ninga atanga kaka donc eza kombo na ye David tango alongaki balbaki David a tué 10 000 batanga kombo na ye Saoul a tué 1000 Bible écoute batanga basi nde bazako yemba honneur il faut muto mériter honneur. Notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite les honneurs. Voilà yango na pesa ki ba honneur wana o ezo mériter pona ye Fachi Béton c'est tout. Merci Frère José, tu as mis pour jeter une émission à Bisso, TV Zangonga, quand tu es Sarabino, tu étoile, tu es poso, mais étoile en tout cas, monte copie là. Frère José, qu'est-ce qui fait une rata couple en abine sur tout bino basal n'ensemble de monte zopela, à faire on a vu son Mike Kalamba et na Peniel, tout le monde qui m'a tâté, ça qui tout ça au Sarnates, que vous avez peint Hollandais les Soulango. La CP littéral au Bango, na zopé ça conseil na Bango, que ma kamalibala babong sa on a TVT, surtout na moi si na Peniel. Ma chérif Peniel, vous avez moi sur biso bala. Dans le bande de la Kolobango Ming, s'il te plaît, les enfants sont dedans. Pardon. Na yebisi kana on peut solo conseiller. J'ai pas ton numéro.
Je pouvais t'appeler, ce que tu as un numéro. Si tu as le message, appelle-moi. Je vais t'appeler, on va causer avec toi. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas un endroit propice pour nous régler les problèmes de famille, s'il vous plaît. Ton mari, ou bien ton ancien mari, selon toi, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Je ne te condamne pas. Je ne t'ai pas condamné, mais dans le lobby, ce n'est pas un endroit propice, la télé. Parce que bana bazana kati kulukula bana ba problème na milieu mabete parce que musu bazo pemene na bazo encourager yo mais baluka ba salo ba jeune bana yo. Je sais Tommy vraiment dans cette émission mais non il a quand même plus qu'un beaux hypocrite aux arnaud pena muto oloba si faut loba nous a pensé normal sans complexe et tout. Frère je aux aura pétant yo ka banze mo bande mususu pe surtout ba benga ba musicien mo qui laisse inspire quoi bande loka ba faire ba kofi ba fali. Est-ce que musique n'a pas aux pétant puisque aux aura na télé na palais aux zappé beaucoup tay na ngopé. Est-ce que aux aura pétant Orlando? Mais non, mais si ça va question trop, c'est pourquoi pas Kolandango, pourquoi pas Koyokango. Bayoka Kango, Mingana Koyokango tel quoi Moupakan. D'ailleurs, ça va bango na Koyokango tel quoi Moupakan. Moupakan na Koyoba, Nini Balobi, Bakodo Batango Neza Nini, pour assez ressourcer dans Nengenaï. Mais moi, je coûte ça par rapport à la forme, pas par rapport à au fond. Au fond, na yebi ke bazo yemba makamboya, kokumisa batu, c'est le fond. Or, ngana kati église, je ne peux pas adorer un homme. Quand tu adores un homme, donc c'est contre Nzambe. Voilà, mais ils chantent pour les femmes, tout ça. Mais il faut se dire que Bato va inspirer trop. Le clip n'a pas Kalaba Nzambe, au télémine Amérique, car la costume moulay. Aux autres tambola local au Boroboy. Mais dans le côté la bango mingi, bapesi biso pour ça, il y a un clip, il y a qualité. Bapesi biso pour ça, au côté de studio, il y a qualité. Je les apprécie. Ngala tozo kumisa Nzambe po bapesi biso nzela ya bien. Mais banzembo ba yembaka et ça vous s'engager bango na ba fan na bango. Le loso na kotala bango na TV na kotala bango te pona zo maloba wala pona kenango wapi. Nga maloba na pa na ngeza na sens te. Et go zo pe vite. Te na za mutuna ko yemba muno na nga yemba nzembo na te. Je ne peux, j'ai dit que banzembo na koko yokango na yoki yango na yoki forme na fond nango na tali ba clip nango na tali ba réalisateur ba réalisango et pesinga inspiration ya ko sala clip pa kitoko et pesinga inspiration ya ko kota ba studio ya makasi et ndenge ba kota parce que ba laksi biso penanzela ça il faut se le dire chrétien moko ta ko contredire nga lelo to ito zui banzela ko se osabelo ya kitoko ba clip pa kitoko pona bango te baba satana te baba tu maintenant ba yebi nanu connaissance ya parole nzambe te mais baba tu akenda rappel église mais ba fungwa maloko la biso te ça il faut se le dire ngana fungwa ma déjà na makambo nzambe na yebi crier Christ na yebi nina kosala makambo nzambe parce que na za domaine ya makambo nzambe bango ba yebi nzambe bakenda rappel pa nzambe mais baza na domaine ya makambo nzambe te lokola ngai na ita sozo comprendre ngai chacun a son travail bazaka bana nzambe bakenda rappel na église baloka ba mona bato bakenda église yepe bakenda ataka pe bo front ne bazana. Nzambe ayebi bango ko yateke kola ayebi bango te nzambe pe ayebi bango chacun a son temps ngana saka musala nzambe tout le monde n'est pas appelé à être un serviteur de Dieu lelo to ko c'est la Carlito Maya et Maya Carlito lelo na Maya kaka wana aza pasteur na Paris pasteur na Paris et lelo pasteur Carlito so azo te yo oboya maté na yepo ayemba Maya te na tuni Robert Ayemba Maya. Non, jamais. Débat Baouto Koufa Moussa Nzambe apôtre. Donc pour dire que chacun a son jour. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de l'homme. Mokolo Nzambe a convaincu motema mutumo azotala yawa kena bandosala na Nzambe akomi na ngambo na biso abu pia lelo Nzambe a convaincu motema mege 30. Les mege 30 comme sœur Marie. Les tozo mona yiwanat. Sœur mege. Les lozo yemba. Voilà donc to kangi na makasi te kolonde mutu azuye aye na yawa. Voilà, mukolongola olinga kozwa fali azui, akonga kozwa kofi azui, mais biso toza makasi ko bala kofi te bongola mtema. Oh non, ba ndeko na ngai. Mais baza ba ndeko na biso, ce sont des artistes congolais. Les loso ki basangisi so na mboka ba ito yemba nzembo moko ya mboka na bango toko yemba ensemble. Bien sûr, so to bito yemba pona makambo ya sida. To yemba déjà na bango makambo ba moustiquaire imprégné pona to ça ba dictateur de masse obenga dictateur de masse yé dictateur de masse nga dictateur de masse kota ba na nzambe yé côté ya ba bense populaire to telemi botoze sabato boke ba ye moustiquaire eza bien po ekobatelo na ngungi ozo malaria te ata yo moko eza message ya population non toko ke ba na viol na est tozo yemba toko yemba ngona bango to yemba kango pe déjà mais nga na kokota na secteur na yete
parce que maloba na ye nazo maîtriser yango te ye côté na nga soki asala effort aokoma na ye te comprendre po awa te nga so nakona kokende oyemba kuna te mpo nzambe asaisonna monoko na nga mpona makambo wana te. Je vous dis la vérité, c'est clair. eloko ekaboli biso na bango ezali thématique ezaka maloba spirituel ezalaka te, guitare prophétique elaka te, drum spirituel eya te, mixeur prophétique eya te, nyonso eza baguitare na badrum. Problème ezokabola biso na bango eza biso toutilize même instrument bango mpe même maloba toloba nde ekaboli biso bango bazoyembela mwasi na ye amakomila ye nalingaki mingi soki ozotalanga miso ozolemba wana ye azoyembela mwasi na ye mais nga na église nakoloba bango te parce que je dois adorer que Dieu et Dieu seul. Voilà. Merci beaucoup frère Jésus Monique ozana yo ezara plaisir mituni ezara ebele soto bito landango awa toko Lexa Ngonga frère ezara bien pour la bande ko ba otala biso balongolaka mwa ba biloko mona mutuna bango ke ngana ko pesa fali mbote te ba ndeni fali kuta contribuer na libana nanga yo banini apesa pe mbongo abino frère Jésus na ko zo bala mais moi cotisation nanga ngoyo siko to azani de konanga to te so eki azaki leki nanga la ndinga nsima to kabwana po abeta misika mukili tena bareno famille na kolia na yete poza satana te wera na JB ba ko wera kutuna na na Patrice ba ko bwana te lelo bazana kata assemble bon mama na bango na tata bango wera awa nani awa batielo bazoli bakolia te non lui il est donc tika biloko pampamba aza frère na ye aza leki na ye musala zo sala nde eza ya ye pe na ndenge na ye mais yango te lobi ke to kabwani bande ko tika biloko wana mutu mona matana lola wa azate ata ba pasteur to tambola ko mono telemi boye embouteillage na nzela boye kofi azobeta wana camion eza na climité okotika vitre ko fungama oko yoka nzembo pe oyebi ke frère kofi ye muta obeta sikoyo to lobite ko yoka ngo mais oyebi ke wana nani kofi mais uskotoba ata frère na yo ya mboka mukomu tupe ko ya ayebongo na mutema na makolo na yo ko boya ye mais oui mais soka yo kota na église assemble pa na ti ofrande oboya ngo bon ko ya te il faut baloba ebele parce que bamona bango bato satana nga moto nzambe yango balobaki trop or que lelo ndo tozali awa ba hotel nyonso tokendolaka na ba Dubai wana toyi bato batonga ngo te nganga moko auto sala na hotel wana alalina asali ba incantation na butu wana nganga ke na 7h yo na 11h yo kota na chambre balongoli ka badra kaka bakolongola ka dra ba changer ka badra sika même chambre nganga lalaki mais la Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et là où fouleront le plan de tes pieds, je te donne en possession. Tala biloko pesa nga garantie. Tala encore en place wana na bondeli na zui chambre wana et comme mamoko chambre haute. Mbala moko antenne nzambe sa nini ekitu parce que nga mo santu naza wana bande ko babanga ka biloko wana te ko beta na ndako kofi engelo banini na memaki Yesu kuna na kitisi gloire kuna bana bapam ya tolo banini siko kima pe ba mituka to ba mituka basala ngo ba magicien yo go boyo so ba kabelo to ta oboya to ba mani jipo oboya mais tala bilongi nango ezaka ya bambwa bazwa ba animal bilonga ba nyoka ya bangubu ba jaguar eza ba totem mais to matango et que nous na ville osali musala ozongi kasi boya camion boya pe internet poza na États-Unis ya moso na mwana za na poto wana kindoki te wana pa black sana wa mena sika wapi yeyo oza chrétien mais osola o mengoya nini bango ba osola nango pona transmission mabe biso to hotel ngo Yesu omono simbe pe muta simba mi simba siko zo capable kuna guérison on a zo ebso solo te eza ya solo soki oyoki ondimi osimbi obiki ezalaka. Merci frère Jésus Tokomi vraiment na suka ya émission merci voilà merci beaucoup Penayo voilà merci Nabino Watutu bon année biso na abonné biso en tout cas bon s'abonner massivement na ta chaîne na biso à Nuska télévision de biso Nabino chaque fois une façon de participer à cette émission ces ajustements botier ba commentaire bo partager émission bo aimer les numéros là suggestions conseils mituna et surtout vous allez vraiment la bienvenue frère Jésus Tokomi na suka émission s'il faut message encore une fois na ba nzambe ba dédicace et ça la peut bien message ezaka fois je n'ai pas le boko donc on a besoin d'un produit aussi il faut pas numéro et ça ah ba numéro nanga bozwa yango yo 081 on a pesi numéro mutakomona mwasi ya Mike Peniel auto sur les États-Unis botali yango bo pesi langa numéro abenganga je suis son frère na ndenga mabete hein mais je vais parler avec elle j'ai des choses à koyebisa ye concernant maman pour aza maman. Moi, je la respecte beaucoup. Elle peut avoir raison dans ce qu'elle dit, mais en tout cas, il faut tout solo là. Elle a fondé. Maman, numéro 081 686 72 52 et ça WhatsApp. 81 686
86 72 52 oko komelanga na robenga yo bato nyonso bana besoin opesa ba suggestion kopesa nga conseil benga kaka esa eloko tata puto e reproche ata nyonso koloba loba biso to bafulu to yamba tu nzamba pambola bino apambola pe bato nyonso baza na mikili ya poto lena tanga bakombo et je vous aime beaucoup na Afrika na poto partout kabosani ka to kopambola ka moko na opesa mbote mwasi na ngai mama Rachel Muzuzu na j'aime beaucoup maman Nzita kitoko bananga Vanessa Sublime Grady je vous aime beaucoup et na bosante Grady bureau na bao baza en tout cas na ozanga te na opesa Glody musique mbote Glody ingénieur Glody mbote mingi na pesi mbote na chauffeur nanga Gelor donc nzamba pambola bino et bino tout bozali en tout cas je vous aime beaucoup merci pour na yo merci pour l'émission na yo bande ko nyonso babondela surtout pour na biso mingi et kolobaka suma be pour na mboka te donc plus chaque fois la muki na tongo pambola mboka loba je bénis mon pays plus au pambolango plus béni pambola nzambe pe ezoya kotanga koloba sute ke to teka to kabola mbongo te koloba su bongo te parce que quand tu dis des choses comme ça ya loko ozo loka mboka et puis banda ba diamant bando teka non ozwa ta enkate bo mutake no sala commerce au teka au teka mboka au yolo ta iloko ostora ba bimisio kende donc vanda na Botswana to wapi voilà. Merci encore une fois. Merci na exaucé Mata pour l'assistance. Peut-être ça a parlé. Tout le monde s'abonner massivement à ta chaîne. Rendez-vous pour la prochaine numéro. Au revoir. Bye bye. Merci.